Il y a un peu tout ça la vidéo, il y a Fifi Siwa et Pélissimo ton internet. C'est la vidéo na caméra. OK, ce qui n'a pas mais dans il peut nous expliquer parce que ça là on kala. Papa en Vincent, maman m'a baisé belé sur la caméra. Moni ngala demandé mon m'a dit na caméra pour nous baka. Alors tout tout bomana na bandinga bandaka banganga. Maman no le kanga. Et ba tout ba photo na biso ba biso ça bandaka banganga. O mokile ibite ma biso to yebani photo yebanga on to sala. Comment tu na ba niveau to yebani ba vérité. Glo langa linga mibali, glo langa sela mibali ba feti. Et glo langa sela mibali ba anniversaire, glo langa yeso ka lingi mobali, yene mta bondi la mibali, fa kabelo mbongo. Ce sont des choses to yoka ka batu baloba kaloba. Vérité ba sala ngo bimi kole. Yanga baloba ba mona. Vérité yanga bango. Na ka mobali te on accepte. Ko mobali ngo le vérité bimi ki na tinda ba mbonga. Mote ba batango ba mari bongo la ba bongo maloba. To préféré kutu, glo langi. Ton préféré couteau. Vincent, je suis parmi la seule fleur en un coffre à bijoux. Il y a 1500 matins, on a peur de bijoux à 6500 balles. Mais est-ce que au niveau on a même gars qui m'ont boyé, babi glo là ngai baka batu nyonso vie nanga wana ya nanga wana vie nanga wana ya nanga babi siko tellement ebi batu nyonso je vis même quelqu'un basela bena gag moko bayi ba aussi moquer na glo ya na la sona charlie par nous melon na kangi considération ça. Yo zalana wata est-ce que mama lugana po yo zalana wata comme c'est ça le conseil c'est que chaque fois azam yo zo confirmer wa c'est wata ayebi maman lo banda Hollanda motema na banda kana na ba anniversaire mon akomela message c'est que cool ko comme nazo lo bele ngeti ko gangela ba c'est pas moi même ba ko on soit gangela ba na bino bato so abaki glo lang il faut s'excuser par rapport à la vidéo à nos postés qui on a pour na est-ce que pour na yo tu sens que Rosenga pardon voilà chers amis téléspectateurs de tout sur la mingi masola winner star Cargo na ratsa Dubaï et ça rappelle moi bien les tout sur la binongo tout sur la binongo Madine Kinshasa mais ça rappelle bien pour moi on rappelle que Vincent Beta masolo ya winner star Cargo agence Moya na Dubaï Cargo ils assurent ils bien ils rappellent bien biso mon peto yara pour nous vérifier est-ce que Maraboto sera venu après donc voilà tout ça en Dubaï toyé na winner star Cargo awa donc aujourd'hui on a musala awa donc bazo tchabilo on a conteneur dans un côté awa 45 jours après on a Kinshasa donc bino ba ndeko boza na poto boza na Afrique boza partout même na Kin boza na posa au soma bilo on a niveau Dubaï adresse César Moko donc contactez Winner Star Cargo je pense que bah contact na moto tchina sawa eza Kinshasa oya Kinshasa oya Dubaï to tcheli bino yango donc oh mutuka oh tout ce que vous voulez acheter na Dubaï et à Kinshasa dans de meilleures conditions bref année yango bomoni bandeko na bino basombaki biloko yango ezokota Vincent pe azana biloko on n'est pas sombaki et ekota kota pe déjà comme le gros Vincent là on est rassuré biso donc pour rassurer que ngamoro dans na Dubaï na yi pe osomba biloko na Dubaï et biloko on a fait côté déjà na kati et na ngopé na invité bino pe donc boya partout dans le monde et Amérique, Asie, Afrique partout en Europe donc on ça va business on somma mituka ya osomba ba kenkeleri ba pneu tout ce que vous voulez ma batterie donc l'adresse à Dubaï Zara Winner Star Cargo l'adresse est en place déjà donc voilà merci c'est bon abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Très heureux de vous avoir nombreux, chers amis téléspectateurs, devant vos écrans pour suivre votre émission Tribunal Nakati Yachan Abino, La Voix du Peuple, une émission d'analyse et de réflexion autour de notre culture roi, tout bien la bonne musique et pourquoi pas parler aussi d'autres actualités, aux autres tournées na Mboka na Biso et Lelo. Moi, je pense que ça sera pour la première fois na Yambaye, une émission. Je pense qu'il y a aussi deux ou trois personnes qui sont bien à Balobi. Ah,
Vincent, neni to c'est peut-être pour tout le monde a eu l'émission comme l'opportunité et pesa meninga lelo, je pense qu'il y a koki raté en côté ko ya malelo la méga star Gloriolangi. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous balinga Vincent balinga na pesi nombote. Parce que tous a na butu kavé odilo mampuya na pesi mot bon séjour escazali. Merci na edo mon ya edo mon partage tout ça ali désolé mon agence privée. Même ils nous aiment tous pépé l'ambetto le ya boli mouchen et je le me souviens c'est vim bembe je sais tellement trop ba fan nanga na ba linganga te bo consommer car linganga te quoi na botala ngaka ne botala. Gloriolangi, ça fait combien des années aux années après en ligne? Eh presse en ligne ça to na oumeli hein to oumeli vraiment là c'était na oumeli bah 6 ans peu gros. Ah oui. Au bandit télévision à Kini, non? C'est ça, non? Bandit télévision à Kini, aux autres 33. Congo Média Chanel. Aux autres 33, grâce à son excellence ambassadeur honorable Jean-Charles Okoto Lakombe. L'aéronaute. La petite Joe Kalonjimbo, Tescazalo au Canada. Oh! Joe Kalonjimbo qui est au Canada. Oh! Oh! Félicitations, mon frère. Et là, la petite Mbote. Parce que moi, Ebele, Madame Myriel. Après, Congo Média Chanel. Ok, Mercure. Ok. Mercure, on a présenté l'émission J'aime mon pays. J'aime mon pays, je faisais genre de mission. J'aime mon pays, le roi Thomas Louara Salara. Je connais le Congo. Parce que j'aime mon pays, Congo. Ça de Martin a commis, donc il doit y peine, on a des étudiants, dans sa première invité dans Yambaka Isaka. Honorable Francis Kalombo. Ok. Par rapport à te poser la question, moi si ya Kassavou bazaki nani. Na be déjà par bango na que honorable Francis Kalombo ndé apesa rapso ya no na Mbappé honorable Moïse mona ke pe souté Moïse Mosisi boy ya mona na souté dara bato pe ya Tshisekedi ya moniere. Apprendre na okende to aussi mate comme moi complication. Donc, il y a Congo Média Chanel, na Prince Montirpe à son âme, donc on a commandé tout ça en émission. Émission Vie de star. Vie de star, et tout le mec qui est dans le monde, il y a un film à Nigeria. On a dans le monde politique. Donc, il y a Jean Goubal. Il y a Jean Goubal aux Alarate. Il y a Jean Goubal aux Alarate. Il y a Marangam, on a commencé à inviter. Première invité chez Lamputo. Où ils allaient tout ça. Quand on a premier sponsor, on a Benjamin Vision Fashion. Où il y a Turc, on a Salon Franck, on a Carmen Salon Franck. On a proposé un mais pourquoi pas? Il y a tout ça l'émission. Après, comment il peut son âme, mais comment il pense à comment il est on a bien invité. Hier on a bon comme est-ce que comment que boutique il faut la sur la tinga puis singa bilamba est-ce que mobile ba personne comme il y a des avantages le moi bongo eh to be mani ya mo bongo ti to robe bana les missions moi Egyptien je suis sur ngambongo mingi maboko fanoki na benga fana ya matiti na titanzo reta à même jour à benga que impossible azo ki mo nzara mission za mbongo tazu mo raison mo boy na benga Egyptien na tongo asukola ko tuté aye mission na ndeto sana Egyptien ndeto meke monteur, tu peux bien monter, rapport monter mission par rapport à Prince Montiré. N'est-ce que bah comme manga et pas ya Tracy Pro monter l'émission. Denaï ba Tracy Pro. Dès que tu tapé. Quoi bah Tracy toi c'est pas la conception émission. À proposer non na ndima qui ngote après né na wemba les bogards, ndé dans les bogards mutunanga les bogards ya retard. Émission enregistrée mutaire retard Prince Montiré 4 na be mission exact. L'état la même chose, maman a bandé maman première émission, on a les bons internet. Lelo après bah Nicole Bello le sur internet au cours ça la bilan na yo personnel il y a musala o ya chronique il y a chronique voilà de tant que chroniqueur journaliste bilan na yo personnel tous les deux positif na négatif. Pourquoi je dis positif négatif na positif parce que quand je vois le positif à la télé il y avait un problème. Tenabi bilan na yo en général internet. On a vu positif dans le sens nini. L'avantage dans l'internet. Pour ça, comme mon nom, c'est facilité. Maman n'a pas papa n'a pas caméra ou filmer, c'est signal comme mon nom. Négativité par rapport à un jour elle est trop. Elle a mon sous attend l'inza 40 a fini 20 ça par rapport que le caméra a fini mais sont allés à l'écoute. Mais le quoi déjà audace au comment déjà ne va commenter à ça il y a au fin mais avantage to mingi. Le but va faire ça bobali
bozu bandaku bozu ba voiture bozu ba voyage là mususu na TVP bloka nengo ya tout le monde abandon ça TV ba souffra lelo ba olela ba komi ba route internet biso to yebela déjà vision kala avantage de ba rila soto zwa ko vana lo roi bo mo bo ka comme ba imba ke ve do mo patas ba wuli musheni comme ngelo sosu problème ba ça pour no sunga ba chance au fele comment lelo on a besoin vision on a besoin voyage on a besoin ko linga mo beje sur les 20 kilos et oya au fele 100 offre total 10 francs moi bilan nga eza bongo par rapport à internet bilan na eza bongo par rapport à internet mais so ba biba bande la mukili bilo ola on ça sous non ça la tête pour nani bozo beleki trop manque à considération ça ya et quand na benga mari bongo là pourquoi mari bongo là bato ba komisa qu'on a 12h juste 12h30 ba boyo ba mami le ba bien on le connaît ka dimanche aussi l'année hein on y a sous dimanche na ko na biso to obligé ya chaque jour bato tente de l'eau bato so ba conflit ma rabele pour tout bana bango pour to dima ko yeba na bato internet vesa so to za ba guerre bana biso tenga na yeba na yo te tout ça baguette parce que ba débat tout ça na bango yo okuna okana raboto de injures et salama to finga mablo mobo na hebi na ngaote mais lo babo zo lo bamanga bazo pesa yo lobi bomba webi no mutata mukutana mutana bo oh boye bana note na olinga tan sur internet parce que ma belle qui trop internet fi ba mama bato internet bobi bana bato internet qui dit ba valeur ya bato internet zangi si bato akimia lo ba wuli mushini bazangi ba kimia mo sante ke muto filmer wili yo ali ranie internet le fingi si ba président de la république pour internet so ba bana mokili na préférer internet zalate au préféré internet zalate Glo Yolangi personnellement les lomi golo komi pour baye baké au se retrouver dans monde ya internet il faut que ne poto mayo to zo mono na Kinshasa à quand l'Europe Glo Yolangi na lo bailo moko Vincent ba baye bina no sa ba démarche poto le boso batebele na ba so kanga mbongo 6000 ba baye bi mutfeza na sala na misima mbongo na poche na pesa sa na poto ezali kamato mais au revoir au Kémikili biso tout ata Jésus-Christ un jour pas na ndoto la msa so bezo sa jibutu na Jésus-Christ la zonga lelo ba note na beta tour na France so razali na bomoto ki Jésus tazali na bomoto bongo to za biso so mais comme un devoir que Vincent fa que ne poto roi Vincent nga bala liboso na bino nga na bala liboso na bino nyonso bato bali lelo na expérience anda kwa libala oyebi mote nga bana 16 ans divorcé na 19 ans. Oh, Zélan. Moi, on m'a mis ça bien. Oui, il a pas quitté. Deux femmes mariées. Na balaka na 16 ans. Zéla tout sur la bien. Piloli popo. Na suka na coutumier. Na coutumier. Oh, c'est un devoir à parents. Zemité ninité. Simba tena bota. Bongo 16 ans on neni famille bandimi moi là bango 16 ans. On là qui est en classe. Nga na hypocrite nga na banda vous allez veiller avant. Nga na deuxième soyo. Nous avons notre classe, pardon, nous avons 13 ans, si je ne me trompe pas. Nous avons des veillées. Nous avons 14 ans déjà dans la zone, nous avons hérité. Charline par nous, imaginons qu'il a basse au retour. Vous avez des filles, des amis. Tu n'as pas de filles, le boulouté. Pour nous, tu as balançé, nous t'avons pas marre. Nous avons des moutons milliers. Nous avons des filles, nous avons des boulous, mais nous avons des filles, nous avons pour nous avons trop parmi nous, ça a été. Tu as des filles. Comme ko yambaye a retourné bisa ope mais siko a potanga esprit mon amutu oye a oye maison mère oye pour ngalaza a retourné des idéologies ba Charlie par ngomba baby ouais ça rappelle aux ara gaillard fort ça munene montaï sangango John Oleko Jojo Oleko mo kasina biso ça ngam nga gaillard gloire no kola munene bola munene zaka kutaba mibali ba je na pese mbote Jojo Oleko le fils de mon général Oleko ene na bango zara ya moi sembali Daniel Oleko to tambola nga mwasi bango to zara to tambola Jojo Oleko bo Yann Bombole mon avis Adam ya pemba munene ba master na biso siko to tambola bongo siko mwasi moko mais miss makasi ko ba mibali siko bala neni kana bala pour senga ke zimo bala oti poto ba sirana ya ba zake bo bala poto nga bala mo bala poto à l'époque pe to te kasa baninga to baninga ba kotana nga to bima na moni deux voitures télémé moko no tanga ko mote pala za mo konzi na mboko yo to bomba ko bona c'est vraiment autorité moko mo bala poto mako sanga za Lubumbashi c'est une change numéro c'est tout après alors pour la temps ay tante na mo ma matière moni abi oh il faut que ça réveiller abi oh jika ngabe baba jika ndeni abi na ye bara bango parce que ne bazare ça mon a passé kala mon a poto faut ba ke oh mon a poto boye ba sona betolo ça fait 14 ans parce que non on a ça 30 ans mon a poto maman a poto relation abi ba parents et ça nganga senga et to meka tanga ozonga poto
Nzoi bata bashekula balimbisanga ezaya bata maman boye papa bakangi ko ezoi banasuté. Je suis sorti, je commence à faire ma vie. Tu vois, na bimati lelo pa na biso na zonga pa parents na ngati. OK. Bata vie na ngamba mon. Parce que question mon ngana tourner ngana po balobara moi na moi ça bimara pa parents na so bali mais ba msu e déranger ba nglo la nga foutela ka palenda na yemo ko. Ngame na to d'abord na kinta ya kande kini. Ngame na ngaza résident na Belgique na Bruxelles. Donc Olangi ngana tourner question moko parce que tout sur la vérité parmi bateau babanga roloba makambo te na internet na ba donc la so page ne comment glo Olanga za na 4 ngana tourner question moko rando na internet et apportera nini tout le monde a mon gloire fâché na page na ya bani ko clasher aparola Carola eta mukuse boye azonga boye donc dikamoro se bimo gloire ya tomboki en fait et apportera bénéfice na ezala nini pour na bino bateau des fois banga na bino tout le monde a bino ju mimi ozo mon ozo téléphone de boy na mabele otika mira tam sur TV comme te mona mais ozo palo la voilà c'est total là na tout monde d'abord na makele je pense que na tout monde na makele na yebo so na ti na za mtomte mamukuse na koma na suka na zo atomba na koma na suka ba so bonga na répondre mutu c'est que na koma na suka muto fingira na point surtout le faire beba na point pona pesa bango conseil makamba sanka nga na sala pa note manga voyage na sala pa note je suis obligé de parler avec Fali ou Erani si tu veux me limiter comme ça en trésor lumière na yo comme ça en trésor lumière on qui enregistré un message que tu as voyage to kenda fona kenda kuna dans beta masola falite yo za na biso kenda ndé mobo ta bongo tela ngaliaka bon so le manga mobe bon ko jour véritablement bo so notre to salam so le manga mobe ke ndelo bika nzemba fero linga mingi mone simbeza jugement bato ba fingo au fingi faire comme là bon moi je supporte pas c'est comme hérité je le dis yaya bon ma carrière tala botika fali ki matika bakima ni ça linga moto bobani bon vérité ce que vraiment bé quand on a que mutumo démarrer ngazaka na mutumo finga ngazaka na Vincent apa finga na kwa Vincent mais ça tout en ça pona simba na ba ke mutu wana ndaza mutu a train te ezayo non simba Vincent po yo ka passe pona ebi Vincent là mutu na finga a bomba ba vérité ponga to ebani menga na elo na ebi Vincent no sama mami c'est Vincent nazaka mutu moko ke na sala rando ba buste so na sola na Vincent te o eba ke na sola na Vincent te tout ça rando te ke na moi tout ça les rando la mutu pesa ni moto meli ko to le na ba poison non ça na ngota siko nous sala siko barando wana ba solo sala wana ezarana avantage nini pona yo pona carrière na yo parce que ba tout des fois ba critiquer au moins mo ki ba le Oraklo Olangi soko to ça les missions tu sens que c'est aza ana bagage intellectuel donc mon a bouti na famille éducation mamutu eza bien puis oyebi musano chronique parce que le lot le monde internet so tout tanga moi si pena tout ça musala ya chronique internet ana kombo na makambo eza yo je te le dis pas pour na flatter mais des fois si comme on a un mot ba PCP au moins gros là ya mbele biso tam sou fali poupa gros ya mbele biso par exemple ko fait le mais bon na soir le gros sous azui chomo bongi na se abandi ko tumba batu des fois et dérangera siko batu ba fan na ba fan te batu mususu pe ba orozo pe décision to tika na yo bige bon comment ça non comment monter maman ngata jo ngalo barabe gwa so yemi to ko banga ngalo so barabe pesa ba rapport ngana msozo te ba glo la so benga na téléphone so ke na buzo ba mona buzo ba ngaso benga ba buzo ba so benga na benga na lingi yo na foot londa on so bo ngasa wali boma yo kutanga na futa anda kote tu vois un peu mais alors que bon avec ça péta na zempoli a bombi vérité makamuni asala kinga tout ça ba tout Vincent moi mutu mobile internet lo ando démarrer yo pour ngana be na Vincent fait ça bitenga so na leki liboso et so panga yo leka pour ça makambu dembela gloire mutu so lo bono makambalo mutu ayebite ce qu'on a comprendre ça Vincent est-ce qu'on a on no guerre que faut ça guerre que to pesa na mbote lo bijibe na wera c'est non solo guerre pour comprendre que ma bo sala kinga to na sala kyoto que non nga solo to bongisa ben avant que to ça na guerre ils ba tout le to so la terre pour la guerre comme pe ba simba mo sante que il y a les kalo ba kama kamunanga ngaso so mo neto bika mo kombo te peli pour comprendre que na zonzera na makela libata na loka ba kofi ba fali so bo simbi kamuka yo ba to ba ba be mais so ka yo lobby ma be wana ya ye ko malamu ko mabe quand j'ai compris ça non ya ngwana pe tout ça la vidéo ya fifi si wa et peli si moto na internet c'est la vidéo na kala
Ok, ce qui n'a pas mais dans les pays on s'expliquer parce que on a la côté l'autre mais on a tagi vidéo au lobby aux amours oh mais on a tous on a gloire carrément t'as singa tout fait aussi une émission lélo mais maman mon numéro pèsement contre temps tout peut si beaucoup et puis Nathalie coiffure ngabi oh mais coiffure ya gloire za la moté na oye baté ça vidéo gloire ça la mon neni po na mon correspondre c'était quoi en fait vidéo na sala ngala papa en Vincent maman ma baiser belé sur ma caméra moni ngala bimade amona mabe na caméra pour na lubaka aya batu mususu to bomana na bandenga bandaka banganga mamna bano lelo kanganga aya batu mususu ba photo na biso ba biso sa bandaka banganga o mokile ebite ma biso to yebani po to yebi makamba ngone to salaka comment tina ba niveau to yebani ba vérité to yebani ba vérité que moto ro luka mutakala na ngapa publier en internet mais tant que déjà que mutu mo avant que na 27 ba ki makambo wana mo ka komi na suka aya bi gloria nga mutu na ba no na 26 anga. Par exemple, Franck a pas na ngabi 20 gloire 25 ans na yebi ce jour et tel lo bane nga mutu na lo bengo lo bane azo asime no tant otu na mutu nga zo zo explication to le makamba mutu lo bi mais jour peut-être na mutu ka vi odilo mampuya ezanta kwa vi odilo to seke vi odilo to sali makambo wana to libi ya ngwana pe tout ça la vidéo ya Fifi wa et Pelisi moto na internet c'est la vidéo na kala. Ok, ce qui n'a pas mais dans les pays on s'expliquer parce que on a la côté l'autre mais on a tagi vidéo au lobby aux amours oh mais on a tous on a gloire carrément t'as singa tout fait aussi une émission lélo mais maman mon numéro pèsement contre temps tout peut si beaucoup et puis Nathalie coiffure ngabi oh mais coiffure ya gloire za la moté na oye baté ça vidéo gloire ça la mon neni po na mon correspondre c'était quoi en fait vidéo na sala ngala papa en Vincent maman ma baiser belé sur ma caméra moni ngala bimade amona mabe na caméra pour na lubaka aya batu mususu to bomana na bandenga bandaka banganga mamna bano lelo kanganga aya batu mususu ba photo na biso ba biso sa bandaka banganga o mokile ebite ma biso to yebani po to yebi makamba ngone to salaka comment tina ba niveau to yebani ba vérité to yebani ba to limsinga bi c'est trop to suka na parquet beto so la les sous-souté parce que tant qu'on soit accusé mutolo romo robo mutasaka na ngote so so mutaka na ngote en tant que fait ça nga moment nga ba braka nga na kufaka babetanga lisoka munduki na longi awa batanga arme mais babeza ba makambo no okosela musicien mo bo na hérité na bana ba tele ko hérité mutu asalinga bakaki nga babaki ke songa na hérité to kufa je pas dire que hérité batindi bango bato babaka batanga ikombo hérité j'étais avec la personne la fille elle donc bref vidéo ano salango kala na salango na mwanda kala il y a 3 mois dans le mois de mars avant que tu le 8 mars on a occasion c'était par rapport à nous comprendre ma bête au salanaka et il y a dans la vidéo ça ma bête tombelo ma bête calé tomber ma bête parce que mon kill putain ça que ba bête là maboko ba mari bongo là ba bête là maboko on sait que vient les news m'ta triqué pour cette vidéo kala ah maintenant on poste ngo mais au posta qui on a idée ya makambo ya ndeko na kufeli butu makambo ko balanga lelo deja na lobaka yango aba ba benga ke ba singa ko ke matanga bato so bana babilo mo boy na ba comprendre apona relongoli Christa ka benga glo na ring Christa ka benga na comprendre pas so kanga na yebi yango mais bato ba otala biso ba makambo ebité pas ce comme là yo makambo yo vivra to perdre baba na misuma kiletanga bato ba ebité so to bito tia ba micro na ba para les cambo oya mutako vanda lo bana msuza fabrigas ay makamubele mais là msuso a rote boche micro lo bate passer ba mene mi c'est mon makaso ngi mais abomaka moto pa ma beza makasi parce que ma bien pourquoi faire semblant faire ça na kokate non y a tendance à sembler pourquoi mais les gens oh ba ebinga na samtama ba yana bi lelo bato mokyo ba traiter nga motema ma benzamba likolo bi motema nanga soki nga na sala ka bato mabe Dieu merci mais soki nga na sala bato mabe te bato la sarande image à malamu vers bateau, Dieu va frapper les gens. Dieu va frapper les gens. Gloire Langi, au Betty Solomo, au lobby que au Balagi n'a 16 ans et les accouleurs, les la réalité nango. Mais bateau nango na bateau basse, bateau sous basse la robe mission, bateau se moquer na yo, baninga to yeba rami bali na bango yo depuis to yeba yo, tout le monde a rami bali na yo. Yeba rami bali na bateau yeba bana bango mike. Babi baye barami bali. Vous avez Jojo le faut tourner via Gloire Langi bien. Roberto le solo. Voilà master. Jonathan explique. John le konacho mote a ota biso. Jojo to yeba na balité be lokote le lokmo na ban na mo na mso bandi bojo Pierre Kabikela chanter na Bovan ba tengala ba master. Parce que ba Roberto solo ba c'est comme Jojo ba. Pourquoi les gens disent ba ebi likambote parce que Jojo à l'époque tata na bango général inspecteur numéro 1 ya Lubumbashi ba komina kin ba bala tout le respect maman Olive ba balé nanda ko général Oleko
obi puis famille wana ko ba master nga ba réalité qui est Glolangi na bala simbate ba mona po bala nga ba mona ba pibiaka na na vina nga ce qu'on est deux abo Glo ya za occupé na za mobali mais na za na tante parce que l'étant affiché ka mutu moko boye buzobe kotaki mais ce que baloba Glo langa linga mibali Glo langa sela mibali ba fête et Glo langa sela mibali ba anniversaire Glo langa yeso lingi mobali yene mtabonde la mibali fa kabelo mbongo ce sont des choses auto yoka rabatu baloba vérité ba sala ngo bimi koleka ngati yanga baloba ba mona te vérité yanga bango mobali o ba ngana tindele $1500 so belamba famille mobola lokanga na luka mo papa na ngaka mobola vieux abotinga maza mobola Blanchard Luanjo la kafwa non 77 ans abotami na 949 octobre ngana nga mwana suka ya mwasi pa père na Dieu et c'est qui na ngana États-Unis mbote mais on a fait des suka bala moi colonel na moi $100 mais père na ngana elote na loba vérité pa na komuna kisa ndako bien te na bomba te na loba ngo mko soso linga keti ko komuna kisa filmer chance ko abotande bane belé ba tout bana mikili to tikala rotanga tu vois un peu ce qu'on a bomba raté famille mobola lo nga bona keti mobile $1500 au futa bio yaki po ba mona ngana mobile verset tous à la batte so le loti karanyo soana pour bala moi sinon on pour comprendre que oh ça n'a pas aventure comment on revend bona poster mobile mo benga sala ke dépense na mobile on accepte parce que mobile on le vérité mimi ki na tinda ba mbonga bi mote ba batango ba mari bongo la ba bongo le maloba to préféré kutu Glolangi to préféré kutu Vincent so na loro je suis parmi la seule fleur en coffre à bijoux et bandara ba 1500 maintenant on a to perdre bijoux 6500 balles bakatinga ekei na mutumo abetilanga lisolo na bisangabi Glo langi so akezo mona western ba montage wa relegela biso fort mais non lo neni atamla ra makolo linga lo peka na voiture ngam na na voiture na zona teka kabila musicien na teka ba c'est so opéra ka o kabila musicien na rosa blo na te na préféré tamla no makolo na teka obisko to ko masona ngala msuba master bazanga ba musicien ba ma masala ba dépli ba matadi ba mona be vene manga kena ngona faire à $5000 mi na ma bete mi je ça na kena na misa peut-être $5000 je dois sauver ma voiture ya ba bouler la yone un peu fort ba to ba ko bouler ka mo kile boulara ko bouler to pas bouler le nga vanda ma pas Rambo ya voilà tu te rappelles je me docteur pas Rambo boy na robina ya rozambo ni mbona ke scanner ba se ba brakanga ba se rana Rambo benga yaka asa na voyage yaka tourna na kuta na franc na ko ça pesanga €400 soit kendo e baso eza beaucoup pas tu pose mwana mwasi ala bananga moko to tikane internet ça honnête ça la musala na to protéger là c'est Koffi Olomide pour te dire que ngana ba niveau mo fanda bourgeois mais ce que ba niveau ngo na moni ba sela yo même gag moko boye ba big glory la nga e ba ka ba tunyonso vie nanga wana ya nanga wana vie nanga wana ya nanga ba bisiko tellement e bi ba tunyonso je vis même quelqu'un ba sela pe na gag moko ba ba se moquer na glory ya na lo ba ra vie nanga ya nanga nga no na 30 na bengo na nga logique wa vie si na respect des ana benga ba vie Dieu merci choisi ma tata tout va qui n'a pas choisi sa émission na benga bango bango ne ba luka choisi je pèse pas mes mots pour battre que oh nazo ba vérité ba tout va qui n'a pas choisi cameraman na nga yo choisir comment qui na bileki na nga tongo moi je connais choisi en 2006 ça dit pour moi ba tout ce que za rani yeba na kola kitoko ba bi place sur Glo ya kenda yeba ka ba na kola moi ba lobenga nga matchanga pona episo lelo na kola fimo bo kitoko ya mundu na cha produit na regretara lelo na pour qu'à l'époque ba c'est na pour la bébé maman bébé mbate kango le comme ça ba 5000 francs à l'époque na pour la bébé maman na kola moi ba kitoko kana soko na ba na 16 ans tu vois un peu na ba choisi na 2006 première fois on est Gabo yaki je fais relation avec choisi tant a benga glek na ya so émission na bifé na ya bina 10 na kota na ya so za moi ça moi moyibi na kota bikota na kota tala mallette ya mbongo choisi tout ça émission campagne nga pesa nga kit na vanda tout ça émission expliquer ba tout c'est ma petite on se connaît depuis longtemps et tongo yo yebi tu es ma petite tueur mais ba misus ba ya ba c'est émission au thème ba landa na campagne nga tambola ta to longo wana na que nous musikate hérité na yebete lelo ba TV na be hérité ava na lemba na pate akomo na tona teni na ma campagne nkolo kuta dadi mola lo ba nga be hérité na gloire ba yebani combien dadi mola tuna e nga hérité to be bani na kina nga bi wata dadi mola gloire ale kina na linga na gloire te à l'époque tuna dadi abi abo ba kanto na bango ne ba ko saka biso. On s'est connus il y a longtemps. Mais parlons d'héritier Watanabe, tout le monde est musicien. D'abord, impression.
par rapport à départ à musicien pour tout le monde yo pena mutu aux 8 ans aux 8 exclusivité wana ya oyamba au hasard mu tout train ya makambango tout le monde peut micho et ça l'impact na internet plus de 60 000 vues dans espace à 24 heures impressionne personnellement nengo solo lina Charlie Paralingomba et là on y retena qui par rapport à départ na bango et sur Europe ça Euro réagit par rapport à héritier watana beolobani nalo na sona Charlie Paralingomba lo na kangi considération zate yo zalana wata est-ce que mama lobi na po yo zalana wata il est comme ça le conseil n'a pas que chaque fois azam yo zo confirmer wa se wata ayebi mam no lobani a Hollanda mutema na banda kala na ban anniversaire mona komela re message na seke kola okomi leader nazo lobela boya ti ku gangela ba tous ces papiers moi je le disais comme ça même ba chroniqueur on soit zo gangela ba ngabi non azam tout monde minute mais akanga kandate oko akol leze mutu abosen kasala ki mabena mutu akomo solution bien mutu sakanga kanda na mutema je vois un peu basa bata bongo nano bane chaque fois lelo je pense que a opé sanga raison baninga so lelo ya gombe na gombe c'est bien mais ça batu mususu babanane ya passe de ba Charlie Paralingomba na bité que Charles Sali malam pour Charlie ngana yebi à l'époque garçon na kufaka batu ba yebi talongola chapeau mona pota katena mutu pona héritier babitumbaka barando banini accompagner héritier na makambo ebele na ba 5 sur 5 Jordan Kousema na oluba à l'époque 5 sur 5 ba répéter quartier latin ba yev affrontement na quartier latin guerre a fallu héritier ba Charlie Paralingomba ba Cambodge ba Delchal tout na qui la basa yebiso Charlie il était toujours avec la malgré les injures malgré ko ganga na ye bazala mais 18 ans son mutati que c'est qu'Alemi Charlie là comme responsable dans une alliance loko ayo abala moi si na harmonie a comme na vie na mais c'est pas aussi bien lelo ko ça monde qu'on on passe au benga loza rassembler non pas solo mso pas solo wa ka ko héritier yo kango mais héritier longwa ye moko ça dit quelque part ils ont la netolo ba ils ont fait d'ailleurs déstabiliser par rapport à ma campagne parce que olobe lo moko obeta tara masolo bi masolo ya il y a période de 5 sur 5 le comment Saint James c'est-à-dire que aye bien héritier mon kaka depuis 2001 ou 2000 depuis 2000 donc héritier wana tout wana kaka lelo ne siko a monika ke moyen ko kabwana ezaka panya ko longwa ye mote mais faut kaka abenda ba musicien nyama bisa biso za kana l'idée mutu mso pas ma vie mais c'est pas yebo bien je préfère rester avec un démon que je connais non je connais pas un démon za mutu avant na de balo barat pas kaebe héritier o le kanga na ya bambao ya bambongo ya lokumu ya pasi kila basa kendaka lelo mpaka lingomba mutake paka wana lelo to makamba este salimaka o garçon instant mutbakanga rezaka mpaka bat baby histoire wana mais oui mutbakanga rezaka mpaka lingomba sona kosi ba contredinga bakanga parce que quand on voit héritier on va directement mpaka Adel sala contredinga na peso ka kenda wapi a 1000 millimètres kenda poto a contredinga kila basa contredinga Junior Wata a contredinga basé belé grand frère né ponte ka contredinga tu vois lelo ore sanga passé vérité pas yeba mosala za mongamba na yote asa bozo travailler en partenaire parce que tu le payes au payes ma camp payes ma camp mais comme rater le roba bilo mo boye et comme ki bazo lela so ki pe lo balongwe ba ebi pe longa na comprendre lo balongwe za kandape balonga na msuka ba prouver pe basale ka passe pas bengo lo bozonga na bango mais ce que lo monga na trouvé bizarre de l'on a avoué vérité mo na ba musicien na soit Congo Misa Kabela mbongo le héritier zate akabaka makasi akabela ngate kaka ngamorote mais na mona rappel ninga kabela rabatu et puis ce que ça la mission na bi penaka na mona héritier na concert bakabeli mix ba mutabambe $1500 car les ba so ba $1500 $500 ba mi mutu a obina na piste ayo pesa. Mais quand les gens passent à la télé pour dire que au coût de $10 mais héritier en tout cas nature na akabaka mais comment mutaro le la télévision pour mettre ma solo ya dinga ko naza chroniqueur naza nga mutalibanda na eka na sele émission pesi ngai mbongo et c'est pas important na tanga monta siko mutu ya nini a négliger mais héritier za ndé ya héritier na betele temete mo ye ndé za rapport prouver ba tout ya nature na mais na comprenant héritier c'est un muluba qui se respecte to kinaka dernièrement na makambo son excellence Chantine Ngobila komaki gouverneur de la ville garde-moi ministre moi zakanga kabela ki $10 mais rendez la tamai na sengi karat est-ce que ko senga ngate pas garde ka ministre na ndenga logique ngana na ngote héritier azamoto à comprendre que pas comprendre ngaza parler
Gloria comprendre ngate na pesa Gloria. Ngana prendre le long ngano Héritier Kabila mbongo. Pesa mbongo na maboko te. Apesi Vincent Bokana. Frédéric Akimba contre Dinga. Héritier ko pesa $1000 par et pas Frédéric Akimbe. Boka bola mais ngamo ka pesa mbongo na maboko pesa ngate. Iko batengana lia mbongo Héritier te. Ngala koma Dubai Héritier fongola nga ba porte. Bien vous t'entendez bon t'entendez. Mais il a un défaut. Bato azarane a trouvé un normal pour comprendre que bato alibani. Mais chaque jour est-ce que là on l'a à Damas. Chaque jour on attend son abima mon à Damas, mon à Nini, moi na on pas qui la bax. Ça social, ça pour tout le monde social. So besoin na ngo bolia. Ça dinga la monde des arone moi esprit comment na bato batambo la ba bureau en pe le ba musicien pe boye bara na ba bureau na ça c'est le ba po ba bureau ba comment héritier ko ketam so ba vital caméra akabele 10 milliards mo c'est la 10 milliards héritier comme or héritier wana za tol na ye ezambongo neza mbongo ko kam na ba musicien te po na ko cote héritier na musique pe na boyna ba no cote pe na ba mbongo te azole sa musique par rapport à bo siko o ya ko kabela o siko ba musicien ba hotel mais moi peut-être quelque part mutema ya ka kanda ni na mo Charlie par lingomba ana besoin héritier faire comprendre ninga na ya gombeke on mutema moi azoka moi mutema pasi wana ndenge Charlie azana moi place mingi ba français banini so ngana comprendre ça dans les émissions tout ça qui est 2 heures du temps na parka et ça qui est gombe na gombe et bomber les carrière staffaire voilà héritier comment staffaire qui a comme kende zara kende fala baki ke banana comme fallait à leader ba choko na tiki ba rando na tiki banini na tiki na comme ça pour se concentrer héritier là quand ça là ça quand na maison mère. Et pourtant aujourd'hui tu peux là sans mon bon dans lui-même il est leader parce que quand le roman est possible que Héritier kata concerne bato ba yebela kata concerne pas que concerne agit bien non bon voilà yem taloba qui ezara pour celui qui veut faire noyer son chien mais Glo Langi na poser une question moko par rapport à la vie des lois je pense que toi aussi cette émission la biso wana te voilà tu peux ça point de vue na cause la note pas apprécier wana normal tout ça mais ça na bango bongo vie des lois. En ce moment, tout le monde je suis vu des lois, je suis vu de tout le monde a acteur, tout ça la vidéo, na Snapchat, na Instagram, tout ba soutenir vie des lois. Est-ce que personnellement pour nos démarches on on déjà bien pour na ça dit ba message na ba Instagram na bango yango ne au peine monique et go sunga situation à vie des lois. C'est comment le comme vie des lois na kotona mundo pour na blessé ba artiste comme Dembélé. Bati ko ganga ke bazara na mbongo. Bati koko ça se base pas trop parce que SOS ba osenga biso wana nga mo pesa nga kanda na sens ne pesa nga kanda ce qui to bito tanga ba 20 présidents ya théâtre tout à côté 20 c'est ka 10 présidents bon tout est fiston sai tout est Caleb tout est Bodo Elombe Devos tout est Devos tout est les bons samaritains tout est Mouyombe gauche le boss Totier et Sobé. Totier au Sunani. Totier ata en Sulzolo. Comment l'OP se présente? Totier de Londres, baza 10. Babi par mout, bate $1000, ça a combien? Ça a 10 000. Avoir senga batu ba SOS, ça a 10 000. La bombe est copté. On va vérité. Tobé qui a la patronne Fatou Miracle. Habite nga pour la vie de la télé sous 2000 et ça a 12 000. Donc qu'est-ce qu'on a babé quand a bambolombo na bangwa? Si là 300 pechanga 300 to keteke ba wa mike ba groupe mike ba vie de leur longa mboko sans problème wa non c'est intervention à l'état tout ba no vérité pour vie de leur on dit qu'on souffrir kala avant ba SOS ba on dit ça ba vantir ba SOS on dit comme ba vantir surtout longo on vie de loin c'est un artiste comédien je sais pas s'il a enregistré dans le ministère de la culture s'il a enregistré ça ko le SOST maman Street tous les respects je vous donne son excellence. Maman na yambaka maman ministre Astrid aloba mangama tuno yebaka bana nayo bana baluka mate bana te miso sana yambaka maman Astrid baluka na yamba ya 2 ans ngo na yamba na kata bureau na ministère na tanga za kara ministre vie de loin lelo bazo senga ba OCS pour ba mona no kangola mususu vie de loin akoti komate aholoba soute pour azo tourner en marqué malade bobengi na tournage a fait ça aïe azo konda mazoya neka na volonté mais on Covid de leur ozanga ta kofungola munoko ne pas tanga ta kombo ya mai bon c'est ko ça ba SOS batika ba hypocrisie ba bana ba mbomba ba vana ba poto ba 4 saisons ba vana ba poto ba ba danger ba za ba tata 30 matin ba bola mais lelo likambo comme na bango ya SOS
Ceux qui basent en bolingo solo, batika mambo SOS, baba non pour ça marche. Président Yambarani, atu ba ministre chrétien. Na mona ki Yannick Tumba, na mona ki Mike Kalambai, na mona ki baba ministre qui n'est pas présent. Pourquoi pas comédien? Pourquoi pas comédien ba qui n'est pas SOS wana ba osenga biso wana ba marche mo ba sali. Je suis vide de loin SOS. Marche vraiment type président toye to kenete to lalawa. Pour na biso to kenda ko kaki to kenda na biso tout ba président Bordeaux, ba artiste en général, ba Jean-France to kenda type président ba Bob to roleka te ba na bete ba biba akoleka. Et comme que guerre ka songa kiti ka songa kokite ba bengi vite caméra bibo ya na pas de la na to kenda ko na solution ça maté. Boya vidéo. Bayamba biso au bureau de son excellence VK Libanda. Mais on a biso pour livre de moins nga sunga artiste. Je pense que ça sur la bien maman livre. Pakalowi, mayonnaise. Bali mara maman livre privé ba vous na ba ben aku mayonnaise mayo lembe. To so ben maman livre SOS ba ça na hotel ou ka bo peser artiste comme de mo la c'est la go SOS. Artiste ni Nigeria bele ba c'est que c'est ça bino awa. Toza la batu. Basa la marche bakende otika memona baba expliquer ba toke muto azo nokufa oyo akotisa mbongo na mboko makamone si batika biso ba vanti ba sala toka makamuke mbongo na batu beba ni pona mbongo pa monter ko takuna batu babika batu ba osima numéro account est-ce que c'est ni ba self na nenga mabete so bo critiquer un peu bo critiquer ka bo finga kana ba kamoza réalité artiste ba oui rababela ba senga ba c'était pas. Voilà, ça fait très mal. Moi je pense que l'artiste les a posé la tête à côté coma, posé la tête, to boche la biso podium na fiki ni voilà la biso. Alors que au moins c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, donc il a encore temps et comme il vit de l'euro comme la période donc vraiment beau ça ba acte mo tangible ba bloro beau ça la ba Snapchat ou ba Instagram on est comme le roi ba maboké. Donc voilà. Donc ça la bien ma capacité. Donc voilà, nanga ito epengé de ni des aspects na glo langue. Merci beaucoup pour notre temps au Pessinga. Ba tu ba qui peut découvrir une fois de plus ba balinga rayo dernier message nous ani pour na ninge to yambiolo émission et puis quelques dédicaces na ba je suis flatté na mona ba documenter na émission Ibrator ba so avec linga Ibrator na ça problème na Ibrator c'est un artiste musicien nga linga to reconnaître est-ce que to uta mon valeur ya motoka ça ra bien Ibrator pour to ba abimaka na light music et pas un déconner Fabregas na so ra bien Ibrator je parle bien avec Fabregas maestro de bon ce jeu jusqu'à ça rappelle banga yo Franck c'est bon. Novelas. Tu vois, je parle bien avec Full Boss, je parle bien avec Materazzi. Na solanga batutu, na solanga batu balonga maison mère, na yambara miel de son, na yambara miel de son, na yambara mbusa, na yambara na Vedjoski. Aiki na yambi Vedjoski. Tu vois, très belle émission na talayi. Union sauvé Jean Goubal dans cette émission né awa. Oh, tango ba bimisi veja ko tumbolanga binanga comment oye bareke baro mutu tem to pona ça qui veja ko mte ba longo na parlement il y a 4 mois passés. Dans le ban fait mi meto ka bibina, il s'est fait na bagina on s'arrane monta FCC. Etc. on a des informations. Tu vois un peu pour vous dire que n'a pas problème na mututé dans un problème na bateau là on considérer nga que na muta mutu pas mutu so abikene na ya gloria de to sane mi so bo ane muta fali ane muta wera muta kofi te na kenda resko afungula nga pa na resi kama hotel Vincent na ye bo tu na non là sont nos cartes na tu na mutu bo tu na mamile la carte bo tu na mamile la carte bo tu na te bo tu na so ba carte point pas à RTN c'est bobi que l'ongine même ami la msale kaka mbala moko na dimanche kaka moko biso chaque jour mo tuna nga carte kwa ni ai biso ba tebi ka mutetel na msala rapport ça misana no akasi kolika mutwana bato so balinganga na lingi bino mingi na pesi mbote na ya Edo Mopatas de bon séjour na Monaco avec sa famille. Gloria na bosani est-ce que bato so abaki Gloria il faut s'excuser par rapport à la vidéo à nos postés qui on a pour na mbane est-ce que pour na yo tu sens que rosenga pardon na mosala ngo pour na bato OK celui c'est ce qui s'accuse na ko s'excuser te pour na bato fait conscience na ngesa là saint esprit la rabongo saint esprit la soka mona pexo likambo boy atiki autant comme lo aye abina pexo ko likambo nazali likambo na sens na ngesa la chaîne esprit la très compliqué soit pexo likambo ya na mutema moi douce mutema voix moi muke Versatika likambo vraiment mabeba notre sala et que sala omoni tant on mona mabe comme là yé na pekisa kiyo okakite zoma bongo na otia na se bela nzambe wana senga maona le genre de ce monde batim so bera rebelle baye ba mama comme la rabité moi je n'ai pas le temps je m'excuse pas vers le genre ba tindanga batika conscience nanga sala nga pito bas na ngata na bakaka ngai pe baseka nga menga na koseka mamoni mtu so akufeli te na kosala ngote panga pe na kufela yaya na kufela pe
tata moi si nakufela pe papa le qui me reproche nakufela maman kuto abzanga manga proche pe à son âme tu vois un peu dans un problème dans tout temps bato balinganga bolinganga les injures et d'arabe so que ne liboso bato afinga ça la force na biso bo ti ko finga ngam ko na cercle adete kuto na maladie OK une année bientôt donc quelques jours il a été une année tout ça au finir na commentaire pourquoi pas moi je suis vilaine dans un vilaine na muto amona nga kitoko dans un mabe je suis stable na muto amona nga stable to mu kitoko 25 za nga te mabe ya moi ça 25 et za mabe na nga te to muto na apparemment yo pe na mona reçu bablo na ba bablo na mona ba kiro no nyoza na za pe mutebe kiri te za en fait na ba suka na mona mingi fifisiwa grâce temo na ba no mona vraiment j'ai compris la vie to ko linga no na 30 ans mingi bazamba baleki nanga ngama no ma 30 ans le 17 octobre 1989 maman t'en ba jojo to ba génération moko voilà quelques dédicaces merci à Edo Mopatas de bons séjours na Monaco na famille Mobimba merci aussi à Yaouli Mouchi le véritable code unique désolé mon agent privé na même inine mba tous pepe na métro bento na Kinshasa bana moté pe na lengi bino mingi et maman Betty Amenaka merci pour la conseil na yo merci à Jolie Musunga et merci na Sylvie Mandima charge atinde la mafuta chaque mois pas désolé pour mafuta na la emporter yo tapa era uta kuna ya merci to balinga mta la tisinga pa bana tanga communauté merci beaucoup je vous aime tellement trop merci pour l'invitation na opé ça linga bien bato balinga ngani mo na ngizana na Afrique Info ils allaient partout le mo na ya WhatsApp na ya Vodacom je pense qu'il y a besoin voilà merci beaucoup na Daryl Diwantesa pour la prise de vie. Merci. Na banderono sozo continuer toujours au ça message na biso que oh toi dans la poste ça la business na niveau Dubaï. Donc l'adresse est là, contactez-nous. Toujours travailler na Winner Star Cargo 16 ans d'expérience na niveau Dubaï on a assurance c'est à makasi au sombilo on a Dubaï 45 jours après comme à Kinshasa na nzela ya bateau mituka pinet tous utiliser quincaillerie, tol, tout ce que vous voulez, vous contactez. Même pour un groupage, je pense que vous avez la publicité dans les cas, tout ça à Kinshasa, tout ça à Dar es Salaam, puis tout ça à Lubumbashi. Donc vous avez l'opportunité à Oulinga place. Et puis place au opposant pour ces comas, à Tabino Batangola, vous pouvez toujours nous contacter. Et puis pour toujours faciliter, puis Batouana, Winner Star Tewana, na compte c'est Bissomo Yanga Mouro Vincent, vous contacter Bissomo pour faciliter, nous reçoit visa à Turquie. Na beti Vincent, na beti Matolo tant que bon, ça va qu'il n'a pas 50 €. Donc voilà, tozaki na bateau pe ba pour ça immobilier na niveau Dubaï wana donc na mbonga muke okomi kolo lupango donc contactez biso to royeb sabino nini ni basalara pour ozwa appartement résidence na niveau ya Dubaï wana. Merci na le sénateur Adonis Ngambani, ya Julie Kitima, merci na Cheveri Muzangu et merci na mère na biso Pamela Mbombo, Pams Pamela ba lui maman Paradis na bara batela biso père pour ebele ba na simana wana. Merci na Gigal mon ami de Dubaï, merci na Herman Ngumba, les jeunes millionnaires, merci na Babi Oasis, yo pena na robo sana rope troté, Babi Oasis, idéal service, nepe makambeza kuna. Et puis merci na Adam's Business, place aux Ambo Tebele. Adamo, hein? Adamo, ouais. Bonsoir l'année, ma vie. Avec la liste. Adam's Business, Motebele, Truman, place aux Ambo Motebele. Et puis na bande retour, en tout cas, botal émission le lot, tous ensemble. Merci na espace ya Marabiso à tout moment et comment parler na biso et Odilo Mampouya et Amel Amso Rachel Moussolo on va fantasy, Mbote place aux wa toujours continuer comme Sabino que déjà Namitigi Didi qui non est sur le marché à leader Henri Matushima après émission je pense que Bolanda clip nango botala musala nenge salami boro kenepe na chaîne Henri Matushima officiel beaucoup de clip et on a peu différentes activités na eza kuna boro CP là merci na marche avec Medi 10 à match azomona na temikolo je pense que le loisongi merci tout le monde ani bye bye. Bel homme à la peau noire veloutée, même à 100 ans, ta peau sera toujours belle. Comme papa Patrice, Kinoani. Titi Levalo, Kavidaku, Pasta Josi Kinoani. Oya Kinayo, lokola mon pepa ouragan. Didi, Kinoani. Na koloba nini na ya pepe Kinoani. Nkoye mutu apesaka nga conseil bolingo nzoka ozalaka assassin
mawaye mokoloko boyanga ekozala mabe yoyo ekokauka mawaye pasi na motema lokola moto asali lisumu na miso ya Nzambe likolo ya lisumu yewe aboma Sodome na Gomora aye koboma lisusu na tango Tonino Fernando. Oh chéri Didi kanisa nano Winnie na Kevin bana toboti ezalaki soki yokokende kafufu malobo zalaki koyebisanga tokoboyana te nani apimeli ngolo ekuke na ye potopoto apesa ye ata ya mwamba po ingela esika nazali paradis ekoma molili yo nde mwinda na ngai yakaongengisa adidie L'infinitif Didi Kinwani Santa Tomotombele Dani Mamani Pierre Binda Eric Lucas Edo Kaungu Dira Makaya la kwalikwela Kinwani okomisi yango de saison lelonga na lala lobimba na lala Didi ezalaka bongo teo nasalaka nyonso mwasi asalelaka mobali napesa babizu batendresse bakarese Kinwani olingi yango teo Jean-Kadi Kamalandwa Otis Massa double parking Eva Moiri la Autriche Yakati okomisi yango de saison lelonga na lala lobimba na lala Didi ezalaka bongo teo nasalaka nyonso mwasi asalelaka mobali napesa babizu batendresse bakarese Kinwani olingi yango teo Naomi Mangala Miss Land 2019 Le millionnaire Paul Moué Mananga Didi Kinwani okomisi yango nemo lelo trésor poto lobi trésor lwalwai lelo René Makondele lobi Shabani Nonga ekosuka na makolo asma DJ Frank Chetemba, DJ Barbo, DJ Bolingo, DJ Kotisi barute na motema na ngai bambanda baloba esi oboya ngai na yo bolingo eza nanuwe DJ Kotisi badute Didi Kinwani okotisi badute na motema na ngai ekomi lokola liwa Michael Jackson basusu baloba esi akufae basusu baloba aza na bomoi Chassin Fula, Fessa Tuluzi, Paul Stone Noka, capitaine de Bamba, Simon Mbidi, Dani Dende immortel. ayoleli Didi Kinwani amona yo charme sangana na bashaka tala ozongisi ngai lisusu na ron ya bamoureux de si Lando Musinga na Reine, Eric Mandala, docteur des ignorants, José de Londres, Sida Yabilele. ayolelileli Kinwani amona yo charme sangana na bachagrin tala ozongisi ngai lisusu na ran ya bamoureux de si Richard Kombo, Balobi Mikolo Ezaba Ujana, Yawili Musheni, Godamboka. epana yo Didi na mitikaka lokola bebe oyo yebe lokote Phénomène l'a dit et sobé. Didi Kinwani epana yo nanzalaka lokola mota masumu epai ya pasteur nyonso akoloba na kolanda delivrenga papa ata na nzela ya molili nga na mitiki kaka ata likolo ya nzete nga na mitiki kaka ata na se ya mai na kozinda nga na mitiki kaka ata na ebonga ya palin nga na mitiki kaka urakaturakaturakatu rumu Rilens Mangoi Makila ba champion. o filimale oza nde wapi ntango nga nalelaka bebe oza nde wapi Pablo Ngoma oza nde Type wapi exemple à suivre. odila mapuya Arlette Pole Raoulitono oza nde wapi Chéri bina moke moke bongo toluka bilenge asika ti
bébé bina moke moke bongo toluka bilenga sikati motema soki eboyi ya solo eboyi kolimbisa moto ezali kobosana likambo te na bolingo didi esengaka tubela mpo nini nzambe asalaka bolingo papa atali kolo ya nzete ngana mitiki kaka sala na nga nyonso olingi ya didi osavane mwati ozande wapi merle charoleki noni ozande wapi Océan Diallo, Marthe Kilola, Patrick Makoda. Centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés, Sermeta Namoukoussé. Il y a les promoteurs, les visionnaires repèrent les grands pharmaciens de renommée internationale. Nakombo, ya Tondele, Jansolo, Basile, Oyo. Asela bino kisi oye kenda sangwa na mikili mobimba. Pe, ba confirma yango, l'Organisation mondiale de la santé OMS de Moukoussé, Nakombo ya meyamisine. Tout oyo, na cadre kaka, ya ba recherche na ye, ayeli bino lisusu, kame ya produit na ye ya sika, Nakombo ya Tulsi cosmétique. Banakini boti melangai ko bakisi oyo esalami en base de ba plante naturelle yangonde et ko pesa solution de ma problème na bino ya ndenge na ndenge ya loposo. Tulsi cosmétique ezobangisa bati ya loposo ya nzoto banduta oyo komisa lokola ba érosion ba tampo ba cicatrice oyo esilaka te eumela na nzoto soki osaleli Tulsi cosmétique okozala jamais desi ebongo mpo na suki na bino bomitungisa te o suki na oyo koma lokola bajota soki osaleli Tulsi cosmétique okozwa vitamine na suki na yo ekokoma lokola ya mwana mundele loko yoka bien Tulsi cosmétique batikali nsima te yo mutu olumbaka solo sudiki mutu foyebaka Tulsi cosmétique asaleli bino parfait ya solo kitoko Martin Congo na esprit ya consommant congolais tala ndeko mobali ndeko mwasi papa mama yo mutu ozali baproblème oyo okenda bisika ya ndenge na ndenge kati solution ezobana yango kaka te saela Tulsi cosmétique po yango erataka jamais na nzoto bokanisi esili tete jakoko esila bongo na Sermeta bazali kosala bakisi oyo ezali kosilisa bokono ebele lokola hémorroïde interne to externe faiblesse sexuelle balovi amibe malaria yaka awa na Sermeta masolo ezali kitoko okozwa changement total mpo na nzoto na yo. Centre de recherche CRMTA et yelibio lisusu ba produit tolongo siko na ba médicaments tokomi na ba cosmétique po tobakisi branche ya cosmétique na kati ya laboratoire CRMTA tozape na Dulci parfum osami toujours na ba nzete eza na ba produit musu ezolanda ba crème défrisante po to la base ya ba nzete shampoing crème démêlante ba bain de crème et puis tolandisa ba maquillage à partir ya ba nzete donc faux de teint rouge à lèvres autre sala à base ya nzete donc CRMTA so boyebi te eza laboratoire et sala médecine donc ils ont un service na bino pour rendre population service surtout ba maman pour ce baby déjà et pour aider bino vraiment bon retrouver pour na bino et Botuni biso Sermeta ezami wapi yoka bien sur avenue université numéro 123 na quartier agricole na Mombele commune ya Limete référence yolo kapela na yolo ezo musika te na station Total et pe wapi bakoma centrale de distribution mais misine pe diazostimule to benga biso kaka na numéro ezali affiché le écran na bino Sermeta oye maladie ozongi na guérison bebela